Ma chérie, tant que koboa kangunda en compassion na ba injure au sala envers Koffi Olomide. Oboa kangunda honneur ya Koffi Olomide. Ah oui, oboa kangunda honneur ya Koffi Olomide. Selon ba idée ba kotisa yo na mutu na bato baza diabolique. Que oza ko se sentir menacé. Mama wa taifa ejikati. Plainte na yo wana soki eza ya solo. Seke na yo ki. Eza basé sur quoi? Que ba fan ya Koffi Olomide ba betaki yo. Tu as des vidéos. Tu as des preuves. Ma chérie. Dans la comprenarate, place au bino boza. Bizarrement, na mona bino katina te. Mama wa taifa ejikati. Obwaki ngunda. Mais bato wana ba explica ki yo bien te. Que soko obwaki ngunda na kombo ya mutu, esengeli omema ba preuve na kombo ya mutu wana lolenge nini mutu wana azali kolukisa yo. Mama wa taifa ejikati. Benjinyoso. Ba fingi Koffi Olomide, fanya Koffi Olomide abimi akale mutu abetie nanu te. Nanu te. Nanu te. Okokaki ko apporter ba preuve tangible te pour ba pesa yo ngunda. Premier rejet ba rejeter yango. Première demande plutôt ba rejeter yango ma chérie. Yeba déjà que na poto soki ba rejeter ngunda ya liboso. C'est très dangereux. Babwaki yango. Mama wa taifa ejika. Joyeux Noël mes étoiles, joyeux Noël mes abonnés, joyeux Noël batutu balingaka jika la mère des nations. Na pesi bino ba joyeux Noël na bino, tongo elamu poko elamu par rapport à Herbe Rolanda émission na biso, c'est jika la mère des nations, to le belanyoso na banda kuna bino, to le belanyoso na ba ordinateur na bino, to le belanyoso na ba téléphone na bino. Joyeux Noël et bonne année 2025 ensemble avec vous. Merci beaucoup parce que to banda kina bino. Tant que tu as respiré, tu as bon, c'est que nous sommes avec vous. On sera avec vous. Parce que tu as une histoire, mounene, tu as bino, que Dieu là nous donne encore souffle de vie. Merci beaucoup, Nabafani, à mon père, mon konzi. Merci beaucoup, Nabafani, à Mamassi. Merci beaucoup, Nabafani, il y a Inosbi, un leader, enfin béni de la RDC. Merci beaucoup, Nabafani, à Ferregola. Merci beaucoup, Nabafani, à musicien, tout. Tu peux bino, merci, et belé, et belé, et belé, et belé, koleka. C'est quand Zambalola, à Pambola Bino. Merci, Naba commentaire, Nabino. Merci, 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 merci. Na Fabrice Mande, na Sima caméra. Merci beaucoup, Nabato, Basouté, Narabiso, Naba commentaire. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Je vous aime vraiment. De la même manière que vous m'aimez, moi aussi, je vous remets cet amour. En tout cas, c'est réciproque. Parce que vous manifestez ça dans les commentaires. Il y a les autres qui peuvent faire les émissions. Vous regardez les commentaires. Waouh! Émission est petit nombre de vues, mais tu regardes les commentaires, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Mais votre amour se manifeste dans les commentaires. C'est pour cela que je suis reconnaissante envers vous. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment ensemble avec vous. Tous fêter joyeux Noël ensemble. Nabino, ba étoile, nabafani, ba musicien, tout la famille. Sans plus tarder, to continuons na maman na likam na biso. Nayoki, j'ai entendu que Mungando Moboye a porté Koffi Olomide plainte. Na répété, j'ai entendu que Mungando produit fini. C'est un peu compliqué, ça me fait mal. Hein? Lorsque je suis une femme, je prononce des mots pareils pour une autre femme. Oui, la famille, je dis ça me fait mal. C'est un peu compliqué, je n'aime pas comme ça. Mais lorsque cette femme-là, ou bien des femmes, bamitie na place na bango ya basité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que c'est difficile, biso, tout employé, ba mon na bango ba employaka. Le mot le plus facile chez nous, c'est que le Mungando, hein? Les femmes faciles, le produit fini de notre société congolaise,
moko na bango produit fini utilisé et manipulé. Qui a osé, j'ai entendu qu'elle a porté Koffi Olomide plainte. Je me suis demandé, mais Walai, elle a porté Koffi Olomide plainte, pourquoi? Selon la dame, Koffi Olomide za kotinda batu na ye ba agressé ye. Koffi Olomide za kotinda batu na ye, elle se sent en sécurité. Botigana c'est qu'à la famille. Tant na mona ba bêtise pareil en internet et sexanga. Selon elle, elle se sent en sécurité. Alors comme elle se sent en sécurité, elle devait aller porter plainte à Koffi Olomide pour que Azalana sécurité. Qui vous avait trompé que poto est facile? Qui vous avait dit que poto actuellement est facile? Ma chérie, si tu vis avec un homme, si tu vis avec un homme, tu es en Afrique, cet homme se trouve en Europe. Et là, ma question te dit que ma chérie, Naolia Milik, Nao Parola Milik, ma chérie, il faut se débarrasser de cet homme. Ah oui, si le monsieur te dit que ma chérie, moi là en Europe, Naolia Milik, Nao Nangena Milik, chose facile à faire, il faut se débarrasser. C'est conseil gratuit, ma chérie. La vie est difficile partout, que personne ne te trompe. Ce qui est un peu facile en Europe, tu peux trouver des jobs. Mais attention, il y a des chômeurs en Europe. Ma chérie, tant que Koba Kangunda, en compassion, n'a pas injure au sala envers Koffi Olomide. Au bois Kangunda, on est à Koffi Olomide. Ah oui, au bois Kangunda, on est à Koffi Olomide. Selon ma idée, ma côte sayo na mutu na bateau baza diabolique. Que osa ko se sentir menacé. Au bois qui ngunda. Mais bateau na ba expliquer qui est bien te. Que soko bois qui ngunda na kombo ya mutu et sengeli o mema ba preuve na kombo ya mutu wana lolenge nini mutu wana azali kolukisa yo. Chose grave qui n'était pas comme ça. Tant que na poto au bêtiser les sous-koleka. Tu as pris au moins 2 mois. Yako s'encharner na vie à Koffi Olomide et Mamassi. Tu as pris au moins 2 mois. Yako s'encharner na vie à Koffi Olomide et Mamassi. Je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui t'avait dit, ma chérie, omoni Koffi Olomide oyo zo finga na modelo. Omoni ba papa mikolo nyonso mona na poto. Eza po mutu na mutu akoko bimate koloba ke ngana ya na poto na nzela kofite. Mais ba ke ba papa beno zo mona oyo. Baza ba fana Koffi Olomide. Omoni batoyo basala commerce ya kala. Quand je parle comme ça, mutu maela zo comprendre. J'invite de citer le nom des biloko un peu compliqués. Batika, comment que ça la vie na bango proprement. Baza ba fana Koffi Olomide. Ma chérie, il faut faire attention. Kofinga o bo fingaka, bo blessaka ba musicien penzate. Parce que ça rare ba musicien ba landa benjir na bino o bo sala en internet. Ezalaka mingi ba fan ya ba musicien na quelques proches ya ba musicien nde balandaka benjir na bino okofinga musicien pendant 3 mois peut-être musicien wana yoka kaka mais amona kata vidéo no mokote ayo akaba yebisaka ke prezo yana film moko to garçon moko au finga yo yana kinganji pona bato basala kombo yana kinganji a 8 ans au finga yo mais bamona na bango te mais ba poche na yo nde ba poche ya musicien bamonaka ba fan nde bamonaka sko oko imaginer que au fingi tellement leader na ye azangi pongi yango bomonaka babeta bato mais ezala bongo te na bafana Koffi Olomide
Bon pesanga exemple ya fan ya Koffi Olomide. Oh déjà beta mutu balobi que non. Et ko ça le mame une fois maintenant ngana mona ngote. Que notre bandi 2024 boy na ba ingénieux. Ba fini Koffi Olomide, fan ya Koffi Olomide abini akale mutu abeti ye nanute. 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 Okokaki ko apporter ba preuve tangible te pour ba pesa yongunda. Premier rejet ba rejeter yango. Première demande plutôt ba rejeter yango ma chérie. Yeba déjà que na poto ceux qui ba rejeter ngunda liboso. C'est très dangereux. Babwaki yango. Yo kendaki na poto po kimaki Koffi abandaki ko porter plainte te. Okimaki okendaki na poto parce que fallait qu'il va récompenser yo. Parce que côté yo travaillaka ba récompenser ka mutu nyoso afingela bango Koffi. Côté yo travaillaka ba pesa ka mutu nyoso asimbela bango Koffi ba récompenser ka yi. Mais je ne sais pas, peut-être bobla na batu. Toza na ba vidéo na ya ba kalate. Oh yo uti koloba. Nyoso banda koloba si Koffi, c'était des mensonges. Babanda ko tinda yo ma chérie. Et c'est là qu'il écouta. Il n'y a rien qui était vrai. Babanda ko tinda yo. Et pas ya mokonzi na bino. Même ça za mokonzi na bino direct te mais yenda zali fondateur ya ba injure, créateur ya bato ba finga kan internet. Mais lorsque tu dis na komi ko se sentir en sécurité, yango na porter plainte par Koffi Olomide. Eza yo te muto porter Koffi Olomide plainte. Sokeza ya solo ma chérie. Na bato ba oyokanga. Na bato ba koyoka kuna, eza yo te ma chérie. Si cette histoire est vraie, yo zali kaka mutoyo ba memi. Et moi je savais et beaucoup de personnes savaient déjà que non. Annonce ya concert ya hippodrome. Et la moussa kebele ya ba dossier. Il y avait une maman qui m'avait appelé. J'ai qu'à faire attention. Déjà, ah, mais tous aboyés. Bah, comment la moussa la mon pas au bas dossier. Déjà, conseil à hippodrome, et pour ça qui va te belé qui peut les caisser. Bah, te belé, bah, comme il faut penser que non, et c'est qu'il va dévancer, bah, bête à hippodrome. Musique, ils ont la concurrence. Musique, ils ont la capacité. D'accord? Bon, ouais, ça qui va bête à concert place Moroboui. Est-ce que Simbaki et Simbaki te? Hippodrome et Zawana. Mettez ça dans la tête. Que Koffi Olomide nda sala qui est beau découvrir combien hippodrome. Même moi-même Jika, je répète ça chaque jour. Koffi Olomide nda sala qui n'a découvrir hippodrome. Et ça na mutu mon côté. Attache ko ko beta. O ko beta yango na elilingi ya Koffi Olomide. O ko beta yango na elilingi ya Koffi Olomide. Et ça te ko beta yango po yo mon côté. Cela veut dire que vous marchez derrière le pied. Vous marchez derrière les traces de Koffi Olomide. Vous marchez. Ma chérie, ce n'est pas toi. Et ça, batoyo, bazana somme. Quand Koffi fait, ah, bayo qui somme. Bazo utiliser yo. La question est posée. Pourquoi batoana bana somme ya Koffi jusqu'au point ya kolinga ke Koffi la question est ceci. Si vous êtes des grands, si vous êtes tellement spécial, si vous êtes tellement, pourquoi vous en avez somme ya Koffi Olomide abetana pototé? Au moment où bino vous en accès ya nyonso, ambassade Ezaya Bino, présidence française Ezaya Bino, ce qui président nini diaspora Ezaya Bino. Donc vous avez tout. Somme wana Ezaya nini?
Il y a que ceux qui confient l'homme d'alinga saleloko. Boyo kinzoto malili. Vous commencez à chercher de quelle façon, de quelle manière, toko sala poto etekaleye. Ma chérie, produit fini. Mettez ça dans la tête, mon cœur. Bato ba yebisa kyo ke otikala na poto. Il fallait ba aider yo. On retrouvait même titre à ce jour. Ata ya 6 mois. Ata ya 1 année. Mais basungi yote. Bazali ko conduire yo toujours dans les bêtises. Et ko senga yo effort. Ya ko fournir. Si c'est vrai, je mets tout entre parenthèses. Ba preuve solide. C'est que toi tu n'as pas. C'est pour cela ba tinda ka yo tango komi poto. Ba tindi yo. Pam 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 pam. Attaque mama si attaque Koffi Olomide. Ba injil moko tango zobi mako. Mutunyo sozo kanzoto malili. Attaque kenena ye bongo. A osuka mutema okoporte yo plainte. Nde place olonga. Ma chérie, au sala au gaspilla ba énergie na yo dans le vide. Au côté na conseil pas GGT. Pourquoi Koffi Olomide a porté GG plainte? Parce que Koffi Olomide a ébité. GG aussi, azali ko faire partie. Nabile batu oyo, batinda bango, basatake na ye. Mais comme il y a bani na GG, ni de près ni de loin. Donc il faut GG prouver pourquoi ils ont cité. Mais ma chérie, toi tu cites Koffi Olomide. Côté Koffi Olomide, jour mon côté batikala ko répliquer. Après ba fana Koffi Olomide, ba yaka ko répondre. Et puis sagement un certain moment ba rejeter yo. Au finga ba ki parate. Pour tout a comprendre. Plainte na yo wana soke za ya solo. C'est que na yo ki. Eza basé sur quoi? Que ba fana Koffi Olomide ba beta ki yo. Tu as des vidéos. Tu as des preuves. Ma chérie. Quand on comprend raté, place au bino boza. Bizarrement, na mona bino ratinate. Na mona bino maye les amuke. Na mona bino pensa bato bakosunga bino na ba idée bazate. Mais na yoka que ozo mobali vous vivre na ye. C'est que mobali wana quand même azata na mukanda. Koza na mukanda zaka koza na nationalité te. Koza na mukanda ta mususu oza déjà na moyen ya ko travailler na kombo no moko, oza na moyen. Akuki ko aider yo te. Et puis mundela zala soki ba boyeli yo awa, atoke soki wape simba pete. Ma chérie, zonga na kini. Zonga na kini. Zonga na kini. Omoni watu mususu ba yeko kozonga na poto bazofana na poto wana. Bana ba famille. Abi na tantine, nana yaya, nana yone le côté. Likolo nango zantela. Muto conseiller yo dès le début utiliser comme Koffi Olomide tche yo pa na erreur. Ezala royaume passé, ezala empire du mal. So ba conseiller yo ke o utiliser comme Koffi na dossier na ma chérie, ba conduire une erreur. Parce que tout na ba danseuse o ozana bango kuna. Ba expliquer yo ils sont où avec le nom de Koffi Olomide. Tout na ka ba danseuse ozana bango kuna. Actuellement, ils sont avec le nom de Koffi Olomide. Ils sont où? Ils sont où avec le nom de Koffi Olomide? Actuellement, là. C'est chaud, hein? Dossier, on m'a fait comme ça, là. C'est parti où? Nous tous, on sait. Banani bazala simanango, puis baza simanango. Toyebi. Ce qui me tourne le maillot na poto, avant le plus fort, à Kende na gouvernement français, bah pèse ça document total.
so muto penza sala ke okende poto akende na yo na facilité ma chérie akende na gouvernement français apesa yo document ma chérie tombo na yo o matape na avion oye penza kin olobi na zana mukanda na nga ngayo na kin ato kiteli braza okatisi yaya oye ka kin na bino ezamboka na yo so kaza le plus fort. Vous avez échoué dans tout. Ce qui marche, démarche au bandit, et ça solo ma chérie, je te demanderai, même 2 ou 3 personnes qui vont écouter, je te demanderai d'arrêter. Conseillez votre sœur. Ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Vous conseillez de préférence à Zongatine. Poto Samukanda, tu n'es rien. Et même bana mikanda na poto. La vie est compliquée parce que poto zamboka ba stress. Ozana yaya, ozana mobali, ozana ndeko. Soka ebisaka ba réalité na poto te ebisaka kaka ke ici ya eza miliki ndezo couler tant pis pour toi ma chérie. Voilà pourquoi mon tobet a 20 ans na poto 0 bilan. 20 ans na poto 0 bilan, 24 heures sur l'internet. Les injures et des injures. Parce que avant avoir décision que les potos azala informé. Ma chérie, olingo sala document na sima komba kofi ma chérie. Unda liboso boki na komba kofi simbite ma chérie parce qu'on t'a demandé des preuves, tu n'as pas donné de preuves. Pas boyeli yango pourquoi? Bawario yo attaqué matin midi soir bakaneli yo. Bakoki kolobe belete parce que baebi ke motema na osandu kwa makamu sauf ngoli monoko mokili mobimbe gangi ezaka monoko pamba te ozana ba preuve. Alors ce qui est important za nini toka na minoko na biso totika mwana na fanda na kwena ye. Lokola bango bazalaka ba serpent baeli na ndenga sima libulu. Tu dois faire ça. Ma chérie, toi tu as des moyens de porter qu'on fait le midi plainte. Si c'est vrai. Tu as des moyens de porter qu'on fait le midi plainte. Si tu le fais, ce n'est pas toi. Si tu fais ça, ce n'est pas toi. Tu as cette capacité. Jusque-là, chambrette ose foutre là. Et pas camerounaise. Et comment il passe pour foutre là? Parce qu'on a droit à cause de l'adresse na yomoko. Ose foutre là. Osa locataire. Co-allocataire, ce co-allocataire na yebite, excusez-moi. Naloba nangango. Colocataire, voilà le mot. Et pas un moutoumoussous. Et qui a décidé d'ici là de te jeter dehors? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas te mélanger avec des Congolais. Parce que ça sera catastrophe. On va te chasser ou bien on va te tuer. Il faut que les sika obaye biote pas ba étranger. Ce qu'on croit ba trace na ba internet c'est bon baraté. Mouto berger yo ayebi yo sikoy. Chambre toi nous foutre la ma chérie, oko foutre la ngote. Et comme il est très difficile ma chérie, c'est Paris. Même na Kinshasa ozala ki intelante la ozaki même na adresse fixe ma chérie. Même que longa studio yango nazo foutre la ezala kité. Yango na lobaka. Linga mouto koloba. Intel, je t'aime pour le travail que tu fais. Voilà tant je t'envoie. Ce qu'on attend na makasa osala tekata makala. Mutu wana za meilleur amine. Mutu atinde la kayumbongo po finga batu. Yaya za camarade te aza moyini. Mutu atinde lyombongo po finga batu aza mutu te. Tika mutu atinde lyombongo. Malgré musala na ozo sala, zo musala oteka. Tika mutu encourager yo dans tout ce que tu fais. Azo partager biloko na yo. C'est un ami. Na ba succès nyoso bo sala ya mafinga, na ba succès nyoso bo sala dans tout là, ça vous a rien donné. Aujourd'hui, non seulement vous allez quitter la poto, na Congo, et aujourd'hui vous allez quitter la poto. Tu veux utiliser le nom de Koffi Olomide. Ma chérie, tu t'es trompée. Nana eko passer message. Analyse nangeza que Zongakin. Bato balingi ba utiliser yo.
demander bango ba banda nzela wana banda kala pourquoi balonga te et pourquoi bango moko ba fronta ko faire midete et puis message na nga na suka na opesa yo empire du mal poto eza ya binote empire du mal musique ya mboka na biso zonga na poto pona binote bosala mabe po bosala ba mabe ebele pe bozo continuer ko sala mabe ebele omoni ko faire mide a beta na France le ba France eza ya bino so France eza ya binote ko faire mide a beta na France en tout cas na lobi bien ko faire mide a beta na France le ba France eza ya bino so que eza ya binote ko faire mide a beta tous en abino. Rendez-vous 2025. Hippodrome ou pas, qu'on fait le média en France. Et ça peut histoire et carrière pour vous montrer que Aza Quadraman pouvait tout faire. Mais pas jusqu'à connaître jusqu'à ce point-là. Tous à la vigilance. Vous comprendre que Ngunda a déjà rejeté. Ngunda ngo pesa qui peka kana komba ko faire le mide mais ba preuve eux qui solide pour soutenir Ngunda wana ezala ki te tolingi tozongela ma chérie Lambalia yo fait fournir ba effort ba preuve tout wana et ba tout so ba compagnie qui na ndenga mulili ce que c'est seul pour que vous déposez plainte wana il faut même bango que expliquer nga ba avocat wana benga bango lisis à partir de kin vidéo moko bazo menacer yo et pas muto yo tangi et partir à porte vidéo muto wana ma chérie fan ba gera fan ti monde ba uti beta quelque bato et ba uti beta ba kali ba beta bato ba journaliste bato ba leki ba condamner musique ko le kaboyete eza fan yosko faut la qui s'appelle batona po fan moko to ko fait le média za la viola bazana bango na kanda me bazala viola te azate po bana tawana te bazala tout ba responsable d'accord bazala tout ba responsable ba suna batawana te il faut la ça soki eza ya solo ma chérie zoba na mokili azala al souté faut vous informer on s'informe kité ba yebisa ki wa kende lokolo finga ke awa kende yo tikala bwaka ngunda yebisa batu ke kuna ye alandanga na kimie po abomanga ou bien po asalanga boy parce que le seul mot bo utiliser pas ko faire le mide asalanga boy ko salanga pe boy bande ko ezalaka ya pamba te ezalaka na ba preuve ya bino ko sala bino ka boy ezalaki nango ka basala bino ka boy sans preuve. Nasuki wana, merci beaucoup, bonne journée. On se retrouve demain. Suite. Tozo gete histoire yo. Toti kangote, tota lango, tinati, tozela. Est-ce que c'est vrai? Tocha ba pion pour te vérifier ce que c'est vrai. Ma chérie, zongana kin. Poto, et à passi 2025, ne bandeli zongano na kin. Ya osala no kimungando na yo na facile. Parce que na poto déjà, kimungando déjà silangala. Merci beaucoup, bye bye.